bato oyo ne bakangami pe na maboko na bango police et saisir 6 motos ba moto ya moi tomemi yango kote mokonzi omona yango pe lisusu na maboko na bango to saisir arme AK membre de l'écurie américain. C'est le chef de l'écurie d'ailleurs. Il est auteur du meurtre du brigadier en chef Moukoko, matricule 119 740 188 63 36. Donc ce monsieur avec son écurie, ils ont tué un policier par machette. Et naza na posa ya kosekisa bino te, naza na posa kobondela pe bino te. Posa nanga ezali kosilisa insécurité oyo ozali kosala. Tango bakosilisa kondamne bino, ngai na koveye personnellement okosala boloko na kati ya Kinshasa te. Boloko na bino okosala ngo na angenga. Bakotinda bino pe na kanya makasi sete po kati na bino ebele bazalaki kuna bakimi bazongi awa okokende lisusu kuna te po moto alekaka l'État na makasi aza te. On ne défie pas l'État et on n'intimide pas l'État. Ata osali ndenge nini okorégner 1 mois, 2 mois, même une année. Yeba ke ezali na mukolo l'État akocha maboko preuve bakangi bino ba Rwandais baboma ba Congolais na est bino awa baboma ba Congolais na kati ya Kinshasa okeseni na ba Rwandais nani mais oyo bakokanga na opération policière boy baboy mbalo ekozalaka police moto ekotrake bino te même l'armée. Commandant suprême à sa pesinga instruction, je vous informe. Armée na la police bakosangana pona koluka kulu na bisika nyonso azali. Bien parlé. 8e vague, ya bakuluna oyo tosi kokanga depuis 4 ans. Kokanga bakuluna oyo elingo bate diminution. Il y a un crime. Parce que l'isolo et la Kuluna, ils allaient monopoliser le débat public. Ils sont pour les cas, les Congolais, les Quinoises, les Quinois, parce qu'on les a Kuluna et les qui dans le quartier de Bissau. Il y a Selembao, il y a Makala, il y a Kisenso. Il y a Massina, il y a Banzalemba, il y a Njili, il y a Kimbanseke, Kimbasani, et ainsi de suite. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is Tony. Que Dieu n'a pas si bien emboté na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour tout suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba Congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé
tout le monde a sous bafazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko, c'est pour ça que nous lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32 229. Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Excellence, le détachement d'honneur est rangé et la cérémonie de la présentation des individus qui Koulouna arrêtés lors de différentes opérations dans la ville de Kinshasa. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs, Freddy Lichenge. Excellence, revue détachement terminé. À vos ordres. Subalternes et agents de la police nationale congolaise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le protocole du commissariat provincial de la police-ville de Kinshasa s'est fait le devoir de vous présenter les programmes de la cérémonie de ce jour. 1. Présentation des bandits urbains communément appelés Koulouna.
2. Mot de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. 3. Mot de son Excellence, Monsieur Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Fin cérémonie. À ce propos, sans plus tarder, j'invite le commissaire supérieur adjoint Land pour la présentation des bandits urbains. Monsieur le Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Puis-je continuer? À vos ordres. Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Monsieur le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, mon commissaire divisionnaire. Messieurs les officiers généraux, supérieurs, Monsieur l'administrateur du stade de Martyrs, Madame et Messieurs les bourgmestres, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Sur instruction de Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a mené une série d'opérations en vue de traquer des bandits urbains, communément appelés Kuluna, auteurs de plusieurs actes répréhensibles, dont l'extorsion de fonds et effet de valeur au préjudice de paisibles passants, des visites domiciliaires en cours desquelles ils emportent des fonds, des biens de valeur et violent les femmes et ou filles, voire blessent grièvement à l'aide de armes blanches les occupants de maisons. Il y a lieu de signaler également le duel entre les écuries rivales observé dans différents quartiers de la capitale, occasionnant mort d'hommes et de blessés. Il est à préciser que les unités du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa ont mené avec les moyens de bord ces opérations et réussi à mettre hors d'état de nuire 1237 Kuluna. J'insiste, 1237 Kuluna, chefs de Kiri. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. C'est ici l'occasion pour la police du commissariat provincial ville de Kinshasa de vous faire appel, à la hiérarchie pour leur prise en charge, soit pour une cuisine collective,
et quelques produits de première nécessité, soit pour une collation en ration de campagne. À titre de rappel, s'agissant du total de 1237 Koulouna interpellés, il y a les commissariats urbains de la Funa 199 Koulouna, Gombe 137, Lukunga 136, commissariat urbain de Mont-Amba 202, Mongafula 158, Nsele 95, Tchangou 212, groupe mobile d'intervention Charlie 20, groupe mobile d'intervention Ouest 30, groupe mobile d'intervention Alpha 16, groupe mobile d'intervention Centre 26 et Fluvial 6. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. S'agissant de la première bande, il s'agit de Monsieur le brigadier Mbumba Makoso Fiston, d'élément. Matricule 119 811 120 0054. Mogonzale ga liboso. Liboso. S'agissant du brigadier Mbumba Makoso Fiston, matricule 119 811 112 0054 du département ressources humaines au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Celui-ci se fait passer pour commissaire supérieur adjoint de la police nationale congolaise, grade qu'il porte. Il a été interpellé au marché Bayaka en tenue de la police nationale congolaise avec les grades que vous voyez. Et pourtant, c'est un brigadier. 2. Brigadier Kambulungu Mukendi Jean-Pierre. Matricule 119 840 627 72 62 de la police de circulation routière Kinshasa Centre. Il est de l'escadron surveillance. Reproché pour avoir forcé un conducteur d'une voiture de s'arrêter sous prétexte d'une contravention. Funa Kingoi Kinkela alias Rock de l'écurie anti-mobile de Matongé Adelma. Où ça n'a pas conseillé mon aïe. Domicilé sur l'avenue Louosi numéro A11, quartier Matongé dans la commune de Kalam. Comme secteur opérationnel, c'est le quartier Matongé. Auteur du meurtre de M. Sosa Jordan en date du 27 janvier 2023. C'est le chef de l'écurie anti-mobile de Matongé. Son co-auteur, Alibo Kisembe Benjamin, alias Benja. Domicilé sur l'avenue Chipaka, numéro A58, quartier Matongé, dans la commune de Kalam. 3.
Elongo Tambwe. Kevin. Alias Mofobo Mbappé. Ekiri Funa Gang de Matongé. Ekiri Gang Funa Gang de Matongé. Il habite 10e rue, avenue B, quartier Mombele, dans la commune de Limité. Auteur du maître de M. Emmanuel Massamba, domicilié sur avenue Construction numéro 50, quartier Kaouka, dans la commune de Kalam. 4. Mangombe, Josias, alias Ouna, également de l'Ekiri, Funa Gang de Matongé, domicilié sur l'avenue Oussoumelo, numéro A7, domicilié sur l'avenue Bokiba, numéro 20, quartier Yolossi. Commissariat Marché Gambela, Ekiri Fourchette, Ekiri Omaye, Bialungana, Moïse Bola Djogo. Adresse Kivuila, numéro 37, quartier Mfinda, dans la commune de Ngalema. Il est de l'Ekiri BG. Benza Chris alias Eyano, Ekiri américain de Barumbu. Groupe mobile d'intervention Kinshasa Centre. Lumbala Mala Lokake Vital alias Lebabe. Lokake Vital alias Mugabe. Ils sont de l'Ekiri bataillon et Russie. Membre de l'Ekiri américain. C'est le chef de l'Ekiri d'ailleurs. Il est auteur du maître du brigadier en chef Moukoko, matricule 119 740 188 63 36. Donc ces messieurs avec son Ekiri, ils ont tué un policier par machette. C'est le chef de l'Ekiri, Chamaïque Orange. Wabelo Pressa Emma, alias Aboma Relation. Soka Bengo Tongo Lobo. Léonard. Ousanawa. Yaka. Yaka la bango nyonso liboso na bengi a Tongo Lobo.
Koussa Molaï Patient. Léonard Luamanga, on a bien dit au tombeau le bon. Fabrice Moui, Jérémy Badibanga, Romain Diaye, Emmanuel Ambaye, Bato Oyo, ne bakangani, pe na maboko na bango, police est saisie 6 motos, ma moto Yamoi, Tomemi Yango, Ote, Mokonzi Omona Yango, pe lisusu, na maboko na bango, to saisir arme AK. Arme AK, numéro 62 22 66. To saisir arme wana na maboko na bango pe ba machette. Yango wana na kombo ya commissaire provincial na mitindo ya commissaire provincial ya police ya ville ya Kinshasa. Tozo senga na baenyoso bazalaki victime ya vol avec violence ya ba moto baleka na groupe mobile d'intervention Kinshasa Ouest oyo ezali na kan fungula boya na ba document na bino soki ete emonani ete ba document e correspondre na châssis oyo eza na moto nde okoyeba ko récupérer moto na yo parce que musala ya police ezali pona kobatela bato na biloko na bango. Voilà message ya commissaire provincial ezali ete oyo nyonso azalaki victime babotolaki moto na makasi. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale, Jean Kassongo, Monsieur le membre du comité de sécurité de la ville-province de Kinshasa, distingués invités, en vos titres et rangs respectifs, j'aimerais d'abord m'adresser au Kuluna, mais pour la circonstance, j'aimerais m'adresser dans une des langues nationales de notre pays, Lingala, parce que nous sommes ici dans la ville de Kinshasa. Et à Kinshasa, nous parlons cette belle langue que nous appelons Lingala. Monsieur, Excellence Monsieur le vice-premier ministre, Ndenge omoni ba kuruna oyo ezali mbala liboso te, ezali na base ezali 7e ou 8e vague oyo nous avons représenté la population oyo nous avons représenté le lot na vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Donc je crois bien c'est la 8e vague. Il y a Bakuluna Oyo Tossid Kokanga depuis 4 ans. Mais malheureusement, à chaque fois que nous avons Kokanga Bakuluna, ba récidiviste, c'est-à-dire bateau Tokangaki, Mbalo et les Kaki, Tokangi Bangol Susu, Mbala Oyo. Ceux qui tokangi bango, tango comme la justice, batiki bango. Tokangi bango, botini bango, na katanga, na kanya makasese, tango bakuma kuna, banyamuki, babisusu, babimeli biso, bisusu na Kinshasa. Mais Kikulu n'a pas bâti karaté, police. C'est vrai. Il y a eu occasion pour la biso
Il y a qu'on féliciter police nationale congolaise. Il y a qu'on féliciter police provinciale. Oyo et Kambami na général Kasungu Silvano. Basali Mosala ya monene ya ukanga bakuluna. Ukanga bakuluna oyo elikolbate diminution ya ba crime parce que du solo ya kuluna ils allaient monopoliser débat public. Biso Bokoleka, ba Congolais, ba Quinoise na ba Quinois, baza kolelaka kuluna eleki na ba quartier na biso ya Selembao, ya Makala, ya Kisenso, ya Masina, ya Mbanzalemba, ya Njili, ya Kimbanseke, Kingasani, et ainsi de suite. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzilia wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la ville oui donc elle a besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si moi exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va pesa kiwana. Et puis kokili timbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Poso mwindi. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien. DiCaprio. Papa Julien. DiCaprio. Omonio. Eh, la jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindi no mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Mutu bolongwate obosotonga no mobimba. Yango jibe service et zakaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza epa ya José Baïla. Jibe service eza kubeta bango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah Kikuluna ba Quinois tosi tolembi bino. Toyebi lisusu eloko tokosala na bino te. Tango biso tomandeke kokola na kati ya ville ya Kinshasa oyo. Depuis bomwana tokosala mwa masano. Ya ba judo, ya ba karaté, ya boxe. Po de temps en temps toyoka na rappeler moi solo. Eza boye te. Tozali mekiri na biso ya bitumba ya makofi. So bosangani, tokiti na terrain, toke to bundi. Oya bino ba ekiri na bino makasi na bino kaka na machette. Bayuma nde bozanga. Un vrai bayuma, un criminel. La bandaise. Badourou.
vrai bah soit pas antibino un criminel amis nous va vendre ça nous au bon rabat au côté la batte la bandaku au papa bango machette au boto la bango bureau na nzela bobo marabango ils allaient participer mami mais police a soutenu bino oh bozara d'habitude l'habitude il y a okima il y a onyamuka balo yo bozo sous moyen parce que trop c'est trop. Excellence monsieur le vice-premier ministre et Sengeli bala oyo tozwa ba mesure ya kafu ya makasi mingi koleka po ete ba criminel oyo bakoka lisusu kokima te police asalaka mosala doublement te bakangi lelo bazongi lisusu na mikolo kokanga le même kuluna oyo bakangaki lobi ezali pasi mingi justice esengeli esala mosala na yango oyo ete bakuluna oyo bakende motako bakende libela na bakaso soki bakatela yango baprison ya vie bakataka kuna basukaka kuna vie na bango esukaka na prison ti libela na libela pamba te bana Kinshasa balingi kuluna te balingi kuluna te na mikolo koya proposer moi plan moko na kati ya ville de Kinshasa au total ndenge nini pour lutter encore efficacement contre kuluna awa na kati ya ville de Kinshasa tobalaki opération tia machette na se bakuluna batia machette na se mais tomoni ekoki te. Il faut qu'on passe ce qu'on a encadrement là-bas jeunes volontaires oyo bazana kata ba commune oyo bazana kata ba quartier tout ça ça bango sport parce que tout le monde a énergie na bango voilà bazana ba chômeur pour ça là bazana monde est taka kuluna il faut ça bango masano il y a karaté il y a judo et il y a boxe sans oublier le football. Mais binoté. Excellence, monsieur le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, la jeune Oyo, Togosala encadrement, Namasano, Yandembo, c'est-à-dire football, Namasano ya judo, Namasano ya boxe, Namasano ya karaté, Namasano ya lutte, ils allaient ba oyote, ba oyo, ba sibakei, motako, ne ba keboye, ba ke motako. Oyo ba tika na ba quartier, ne tokosalisa mosala ya ba arts martiaux. Ba yekola ba arts martiaux pour protéger bandeko na bango, pour protéger baninga oyo bavandi na bango. Ndenge biso tobanda kokola soki baninga baye kobundisa bino boyebi nini ya kose protéger mpona yango bajeune ya Kinshasa esengeli babosanaki kuluna bayeba koprotéger bandeko na bango soki bomoni kuluna na quartier il faut kobelela ye kuluna azali mabe mingi koleka même bandoki tokendaka na baéglise des réveils mingi po na kosala combat spirituel kobengana milimo ya mbindo milimo ya mabe milimo ya bandoki me bandoki nde ya liboso ezali nde bino bakulu na ndenge bozali awa bovandi awa bozali 1290 bandoki ya liboso ezali nde bino bandoki balobi bino nde bandoki oza koloka bana Kinshasa. Alors, félicitations à la police. Ndenge Mosali Mosala oyo ya monene ya kokanga bakuluna oyo bazali ko semer désolation bazali ko poma bandeko
na kati ya ville de Kinshasa. Félicitations à Yope Lukola, Excellence Premier ministre, ministre de l'Intérieur, na ndenge oué na vent souffle nouveau pour lutter contre un phénomène oyo ezali komonisa biso pasi na kati ya Kinshasa. Tata mokonzi eko na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali komona pasi mingi mpona kotombola nkita ya mboka na biso. Esengeli biso tosunga ye totya maboko mpo mboka ekende libusu. Me bino bakuluna olebo yeba pasi oyo Kongo azali na yango. Pasi oyo tata mokonzi na biso azali na yango kobanda bitumba oyo tozali na yango na est oyo président ya Rwanda akotisela biso bino boza kotalana te. Baza koboma biso na est olebo kota mosala soda bokende botya maboko po tobengana banguna bino mpe boza koboma biso na kati ya Kinshasa. Donc vous allez même pire que ba M23 parce que ba M23 bango baoti mboka mopaya. Bino bobika bano to boti. Baleki oyo to bokoli vous allez koboma bandeko na bino na kati ya mboka na bino. Ba M23 baoti na Rwanda. Baza koboma ba Congolais. Na Rutshuru na Nord Kivu. Na Beni na Butembo baza koboma ba Congolais. Bino pe boza koboma ba Kinois na kati ya Kinshasa. Donc vous allez bandoki. Et moi la mise sur le nom va vendre. Bateau il y a deux qui parlent. Maloyo, Bouki Moutako. Excellence, monsieur le Premier ministre, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Bakuna Bangoyo. Vous allez payer dans le Loba pour le Bango. Présentation et Salamaki. Nico Yangoyo, Natikelio Malouba, pour s'adresser à la population quinoise. Et au Lobe la Bakuluna Oyo, au pays sa directive Nini, Boulamatari à Okamata, pour être phénomène Oyo, Yakuluna et Sila, Nakati, Yambo Kanabisu. Merci. Namaloba ya gouverneur, Tobengi na boto si penza, Excellence Monsieur. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur le commissaire provincial de la police nationale. La ligne Naloba va s'adresser à Bandeko Oyo. Message à Liboso. Ceux qui voient Bagaté, mokonzi ya mboka ntango aponi ngai nakoma ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité apesaki nga mission alobi na ngai kende osilisa insécurité. En d'autres termes, oyo bino bakulu na bozosala kombo nango insécurité. Oza koboma, oza kozokisa, oza koyiba, ozali kobotola, ozali kosala makambo nyonso ya mabe, ozali kovioler bana basi. Ça s'appelle de l'insécurité. Mokonzi ya mboka alobi yo nazonome yo na mission principale kosilisa makambo oyo wana. Elingi koloba na ye mpona kosekisa bino te. Pe naza na posa ya kosekisa bino te, naza na posa ya kobondela pe bino te. Posa na nga ezali kosilisa insécurité oyo bozali kosala.
elingi koloba epa na ngai bolimbisi eza te ti boza boye à partir ya lobi bakotinda bino na bajuge na bino tokoengage baavocat ya république po balandela dossier na bino mpo bozali babomi bozoboma meme bapolisier na biso oyo baza kosakrifie vie na bango mpona kimia ezala na kati ya mboka bozali bacitoyen hors société bolingi société te bolingi Congo te bolingi mpe congolais te bozali babomi esengeli to traité bino comme tel ntango bakosisa kondamne bino ngai na koveye personnellement okosala boloko na kati ya Kinshasa te boloko na bino okosala ngo na angenga bakotinda bino mpe na kanya makasi te po kati na bino ebele bazalaki kuna bakimi bazongi awa okokende lisusu kuna te kanya makasi ezali esika ya babandi te ezali esika ya bakriminel te bakotinda bino na angenga bulo luzumu nde bisika bino bokende kosala boloko nalingi à travers message oyo nazopesa awa baye baza na ndako peut-être bamosusu baye na stade awa kotala ke tokotika bango tranquille te po moto alekaka leta na makasi aza te. On ne défie pas l'État et on n'intimide pas l'État. Ata osali ndenge nini okorégner 1 mois, 2 mois, même une année. Yeba ke ezali na mukolo l'État akocha o maboko preuve bakangi bino. Ezana ba o basi bakangama batika bango. Ezape na ba oyo bango bakima kaka mbalo bakangi bango. Alors cette fois-ci, puisque mokonzi mboka lobi, il faut insécurité et sila. Denge gouverneur à lobby, ba Rwandais baboma ba Congolais na est, bino awa baboma ba Congolais na kati ya Kinshasa. Okeseni na ba Rwandais nani. On va vous traiter durement et nos avocats vont requérir bakosenga ba peine oyo ya likolo pour que epesa exemple na ba oyo baninga na bino batikali baza ko continuer ko boma bato. Ezali message na linga ko ibsa bino. Na ibsi bino ya liboso na yepona ko sekana bino te, na ko sekisaka bino pete. Na yepona ko bonde na bino te, même makam gouverneur à lobby et bazo abatuana baba na koye ko na sport et pas na ngai ezati. Soki bakangio na kuluna esika na eza bolo. Kanya makasi se lisusu te. Oya kondima ko déposer machette na ye. Abimi amitiki na maboko ya l'État alobi ngai naza mobomi nasali mabe yende toko kosolola na ye. Mais oyo bakokanga na opération policière boy baboy mbalo ekozalaka police moto ekotrake bino te, même l'armée. Commandant suprême asa pesinga instruction, je vous informe, armée na la police bakosangana pona koluka kulu na bisika nyonso azali. Bien parlé. On va vous arrêter partout où vous vous cachez. Bakokanga bino pe l'État a besoin aller dessus l'ikono na bino.
j'instruis le commissaire provincial Obandana Ngonga O Nazoluba Batu Oyo Batele Magana Babalabala na boulevard du 30 juin Bazako Djembela na mituka batu Bazo Senga Bambong Bazali Koboto la batu ma téléphone Obanda boulevard du 30 juin Ti boulevard Lumumba na aéroport Bazali cible ya Kokanga Obanda lelo Ba ekiri wana evandaka na boulevard yango na boulevard Bazo senga mbongo na butu bake kokata batu machette Général Olaningai Obanda lelo tolingi lisusu présence ya batwana na boulevard du 30 juin T Esengeli kokanga bango Nasengi na ba commissaire à ba district moko na bisika azali lutte contre kuluna ezali priorité na bino Esengeli Kinoise et Kinois va retrouver Kimia to déclarer guerre contre Baye Nyonso bazali kosala guerre na paisible citoyen Kinois. Ça sera sans merci. Yo zo machette na yo limana barabala ukokutana na l'état P toko associé population civile o bazali conscient bako infiltrer bino toko kanga bino moko na moko likolo mbeto na yo olali omoni kaka tokoti tokangi yo. Baya auditorat bakokende namoni ba policier indiscipliné awa tokolandela bango pe tokosenga ba peine ya makasi ti kolongola bango na la police o aza koopere na arme tokotinda ye na auditorat o azo kata batu machette tokotinda ye liboso ya juge na ye. Soyez rassurés pe soki boza na ba parents o bazoyoka soki bobongisi mbongo mpona kokende kosala ba démarche ndenge bomesana batika bamiyibi oyo mbala oyo ekosimba te ekosimba te aussi longtemps que nga na kozala ministre en charge ya sécurité na kolâche kuluna te. Olaningati tozo na ye kosekisa bino te naza mpe na posa koseka na bino te. Voilà, je me résume. Bino Angenga, après condamnation. Commissaire provincial, Longola Batunion son abalabal. Vraiment, la sengi, j'insiste, la lingi di susu komona, Batuana ya balabala wana, te kobanda lelo. Message Oyo. Et Golegana TV, ça suffit comme sensibilisation. Vous passez à l'acte. Il n'y a pas une mesure que autant il y a sensibilisation exatée. Obimaka bozo bima, bomoni bango mana okanga bango. Mboka, tokoki pour vivre na mboka na désordre te. Batu nyonso awa omona bazana posa o tokende boto o tokende boyi soki bakomi kuna les gens vivent normalement soki baye awa désordre il faut ici là pe nazo senga na population o baza kolanda batu nyonso oyo bafanda toujours na kati ya population boyebi ke bazaka bamiyibi boyebi ke baza babomi. Mais ceux qui vont dénoncer Bangote, yo vu Kulu na côté na bino obomi.
kuluna côté na bino ate bulisa kuluna côté mususu abomi bato côté mususu yo mutozo bomba kuluna na ndako yeba ke kuluna mususu na pe ekoya epa na bino ta mususu ekozokisa yo. Alors la seule façon ya ko combattre phénomène il faut qu'on dénoncer bango. Soki yo papa yo mama ai aza kuluna tokukanga ye tokochei na. Et puis boyeba chacun de vous oyo akozwa mbongo akanyaka service de renseignement et qu'on dénonce ye akozwa etumbu pe oyo magistrat amesana kozwa mbongo mpona kolibere bato neti ba oyo ye pe toko assimile ye na bacriminel puisque azo aide mboka te azo aide société te azo participer na bacrime bato bazosala. Et nous allons veiller sur ça. Nasenga qui va conduire la justice, mais malheureusement, la communication est bien, mais Togo Solo là, puisqu'il s'agit d'une cause nationale. La sécurité nous concerne tous. Les policiers qui nous sécurisent est insécurisé par Bandeko Yabakoulou. Yo magistrat, Oyo zo libéré, Moutou Aza coupable. Muto aza mobomi lobby mukaka mutano libéré pe akosa la mabe. Alors essayez société to se souder contre batu oyo to repousser bango en dehors ya société to rééduquer bango soki bakomi batu normaux tozongisa bango na société. Voilà maluba nazaki nango. Je vous promets encore que Bino Bobebi. Pe baonyos to kangambalo yo babebi. Toko équiper police nabiso pour que esa la face na toute éventualité. Muto koleka police na makasi azake. Obimi ba paquet, oluki ba kisi, osali ndenge nini. On finira par mettre la main sur vous. Tokolande lango. Na uti koloba awa tangu nazoloba magistrat azali magistrat civil pe magistrat ya par bokanga minoko. Di fermer. Laisse-moi fako. Laisse-moi fako. Moitié déchirant ensemble, moitié zéléra. Moitié déchirant ensemble, moitié zéléra. Yeso, yeso. Laisse-moi katanga lisa. Laisse-moi katanga lisa. Laisse-moi katanga lisa. Laisse-moi katanga lisa. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe akokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobindela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kamasa ye ayoki suje na nga ye nzamba lobe nazalaka lokatere apesinga lobango natambolaka makolo lelo nakomina motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso
Yesu abambolinga Chilobo Yesu abokotinga apesitina Aza nzambe Nalingo beta mololo bisika ezali yo Beta mololo Wamba fils du prophète Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Ozo bouger Obinaka wapie Kola pambola yo ingénieur qui On est ensemble Na yesu longo tozomana Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo Lingana Loba kelekele Salam ngombe na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia Yesu azana pa moi Kombama na yo Jésus Kombama Chilobo Yesu na lingi na tatola Yesu Papa na lingi na témoigner Sambano na ye Napena tatola bonsambe na yo Yesu abato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Sambano na ye Naye na babasi na nga Libosabo zambe na yo Naye na kozanga na nga Libosabo zambe na yo Salela nga yeso Salela nga yeso salela nga yesu Salela nga yeso Undela nga yeso bisenga nzamba lona nalebi via pesanga kabela nga bisenga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai
nalebike bisengasenga nsamba londa ye lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Laisse moi fako, laisse moi fako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso, laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga ye. Laisse mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo. Chilobo. Soki na soyemba. Opekisanga te. Oyebite bisika nsamba lokotanga. Oyemba boye. Soki na koma kosambela sambela. Opekisanga te. Oyebite bisika nsamba swanga. Sambela boye. Soki na koma kobina bina. Opekisanga te oyebite makambo nsamba asalelanga olabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobalo oyo nalingi mobalo oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na nga ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.